Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est bien votre humble servante Obolingaka Mingi Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Car ndenge na lobaraka to memabino ti nati tozoko bako memabino ti nati. Nayokaki ba doléance toyokaki boko manjil brasserie lelo toza bongo na njil brasserie na oetali makambo ya mapango tukaka nde tolobaka na la personnalité TV toyaka kosala musala malamu kaka ndenge bino bolingaka tolinga toujours kosala bino mosala vraiment ya kitoko po bo sepela kande tolobaka tolakisa bino biloko ya mabete tolakisa bino biloko moko ya kitoko obozala jamais déci bokozwango na ba primoko ya kitoko sans oublier na pesi bongo mbote na MBC bazabakana ya mo général John Kimbambu Arlette Matoko Liswa Nzambe na pesi bongo pe mama Doris Lema mère boss bambote ya trop penza bambote ya ebele sans plus tarder tokoti bongo na makambo na biso lopango po lelo to beta kama sola lopango na kati ya Njil Brasserie ngene bisarabino Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Aye la bino kabilo kwa kitoko. Lelo, to la kisabongo, mapango na Njil Brasserie. Toza bongo na lopango obozomo na ona telemiawa. Eza lopango moko ya munene. Oyo ezo mesure 25 sur 20. En tout cas, eza lopango moko ya munene. Oyo eza na problème te. Eza na ndaku ya 2 chambres salon moi tokota na kati ezate parce que batu bazana nuana nanu babimite kande na ebisa bino na tambola nga moko te nazara toujours accompagné na ba commissionnaire et bongo lelo naza pe na commissionnaire onde akopese la bino ba prix ya lopango et bandi combien ezosuka na combien en tout cas bozala jamais déci ngona biso mondelu na yango yango oyo esika otomoni ba fleur oyo e bandi e bongo toza bongo na commissionnaire yende opese la bino ba prix ndenge nini bazoteka ngo mbote papa mbote mama tomoni lopango eza awa toza na Njil Brasserie ezesika o bana ya Londres ya solo basepelaki bamona lisusu botie lopango na bino combien bon merci pour la parole. Le pan oyo est dans la deuxième parcelle la Prince. Tu as 15 000 $ à discuter. Sous Ganango 9 000, 9 500. Ils allaient Kambali solo. Ou encore apprécié le pan est dans 20 mètres sur 25. Ils en ont banzete, manga, safu, avocat donc ils en en tout cas fruits et belé. Est-ce que le pan o so imutasombi yango on a problème té? Mutate yango propriétaire kolonango. O kolon te kangonde. Soki mutasombi yango za na problème te ke ote banoko bazoboya banani bazoboya problème ezate eza individu ya mutu moko ko mutaote kango ya problème te amukete na problème te. OK ndenge ndeko uti ko ebisa biso lopango eza na problème te tozotambola penza tomona dimension ya lopango na biso lopango eza vraiment monene kandenga lobi eza 25 sur 20. Et ça vraiment monene babi lopango batiango na 15 000 à débattre 15 000 à débattre donc souka nango 9 500 9 000 bazwimbongo kande na lobaka Congo na biso ya lobby biso batu to kobongisa yango to benga ka bana Congo en tout cas boya vraiment ebele kosomba et bongo tomoni awa eza esika lopango na biso esukeli ezesika lopango na biso esukeli lopango eza munene na sur ba voisin baza déjà ba voisin baza batu misusu bazotonga tomoni concession ya kitoko ezotonga makuna ndako munene ezotonga makuna eza pe vraiment esika moko ya kitoko eza na kimia mopepa kitoko ezali eza bongo quartier basango babengango Saint Timothée so sombi oza desite po basango bazali esika basango bazali ezesika o avenue ya Malonga
ezalaka tozo continuer kotambola mpona lakisa bino lopango na biso ndenge ezali munene kande na biso bino na ndaku mwa tokoma ezate tokota na kati ezate parce que eza na bandeko oyo bafandaka deja wana mais soki osombi bandeko baobima na bango. Tozo continuer wana esika lopango na biso esuki esika bordure obomoni ezali wana mwa demi clôture wana ezali eza esika lopango na biso esuki. Ebongo na ngambu awa pe esika ba fleur oyo ezwami nde esika lopango na biso esuki. Lopango eza vraiment monene ndeko commissionnaire obomoni awa aza vraiment mbala moko na mokolo lopango. Ezate ke oboye nde toloba na Personnalité TV tolakisa biloko ya mabete tolakisa kaka biloko ya malonga biloko ya malamu oyo ezaka jamais na ba problème. Awa toza bongo na deuxième parcelle na biso kuna tozaki na première parcelle a toza na deuxième parcelle na biso pe eza vraiment monene tomoni esika borne wana efandi esika ba borne o efandi eza esika lopango na biso ebandeli ebongo ezo continuer ka ndenge ezali eza monene e kosuka ti na borne oyo wana eza esika lopango na biso esukeli ebongo lopango oyo eza bongo na mesure ya 15/25. En tout cas lopango eza munene lopango na biso eza munene tozo tambola nde tobi ezali 15/25 tozo tambola eza pe na ndaku eza na ndaku ya chambre salon bato baza deja baluwaka moye ya okota na kati eza tema lopango eza munene eza pe lopango moko eza nango na ba problème te kaka ndenge na lobaka Kongo na biso bato bongise yango natambolaka nga moko te naza toujours na commissionnaire oyo akopesa biso penza prix ya lopango na biso ebandi na combien ezosuka pe na combien papa pesa biso prix bayebi déjà za papa commissionnaire malgré se présenta kité opesi biso na kombo opesi biso prix ya lopango oyo bazoteka ngo na combien et puis bazosuka nango na combien. Merci kombo na ngai Tangila Mbala Landry lopango oyo na mesure ya 15/25 baba nango 12000 suka 7000 6500. Lopango oyo eza un problème ata moko te. Eza na problème moko te propriétaire ndo totengo ye mokolo na ndo atekango eza na problème te c'est que yo betaka afara déjà na mokolo lopango eza pe lopango ya famille la mokolo ngozali eza un problème moté ya famille po bien eza lopango ya famille eza un problème par rapport à bandeko na biso nde totekango mwana yeba totekango po mezate. OK wana tomoni pe na ngambu na biso boye eza tia na babilanga ezosalama na ngambo o tomoni eza pe na ba voisin oyo baza déjà basomba déjà batongi pe déjà na ngambo mosusu pe eza ka na bato nde tobaki Kongo na biso bato bongisango en tout cas naokaki bosenga na bino le na baki na kotambola kande tobi nyonso esengaka lisolo Vinicia pièce contre pièce aloba omema bino ti na ti kande na loba no mema bino ti na ti nazo koba ko mema bino ti na ti ko sala bino mosala toujours ki toko na kati ya la Personnalité TV kaka ndenge bino bolingaka en tout cas ezango na primoko abordable so moi si bo discuter et bongo lopango c'est que lopango pe ba discutera kaka donc boya bozala jamais dessus. Bonjour. Dans la commune à Mongafula, quartier plateau 1, na Kogelos A, na plateau à professeur. Tout ça va voisin à plateau à professeur, na commune à Mongafula. Terrain ça na 20 mètres na moulai, 12 mètres na base et petit trapèze monete 7 mètres na entrée boye. Na côté mais tout ça les fondations mo côté makasi
soki moto acquérir yango abénéficie na fondation moko tosala un esprit ya kosala construction moko à niveau, il fallait tosala ata mwa niveau moko likolo, mais on a interrompu, mais tosali effort makasi ya kokita awa avantage mingi na se tokontaki plus eza presque oyo ezomonana awa, c'est ce qu'on retrouve aussi na se kuna po tozali na idée ya kosala yango neti mwa ndako étage to récupérer likolo na prix nango ezobanda disons na $8,000 tosolola kaka toluka nde eza presque tozwi prix oyo tosomba ye mabele tobakisi mbongo todepense mpona fondation oyo ozomona qualité ya matériaux toutiliser toluki torécupérer ata moins quelque chose, mais on est allé un peu plus, mais soki tokosala mwa approximativement mbongo ebimi po ekoma en état, donc nous sommes allés jusqu'à $8,000, mais biso moto amonana tokosolola quand même. 6,000 penza ba ya bongo te, 6,000 eza moke mingi eza nango mbongo, mais soki balukeli biso ata 500 moko likolo ya 6,000 ekozala malamu, esala neti 6,500 neti suka po toke na 8,000 na dépense na achat na construction oyo mbongo mosusu kutu ekoti te, batransport baloko neti mo ya bato batongi mosala oyo main d'œuvre na bango tokoti wana te, mais toza déjà au-delà de 8,000 valeur nango. Lopango na biso ebandi na colonne oyo donc tozotambola ekei ti bozomona place papa azokende. Papa naza sira esukeli awa, esuki awa, donc bozomona esuki awa na brique wana papa tie lokolo mpe tozokita eza ti place ndenge tozokende. Donc esuki koto ya bafleur wana tozokende tozotambola na caméra, donc bazosala mpe salongo bilongo bozomona, donc place papa azosala salongo eza na kati ya lopango. Donc toye susu naamona brique moko na liboso na ngai, donc tina fleur oyo, donc brique oyo eza awa susu bozomona, donc esukeli awa, donc tokeli susu donc eke susu ti na brique oyo ya papa, donc na brique oyo, donc bomona donc lopango na biso vraiment yango oyo, donc entrée nango yango oyo, donc entrée nango yango oyo vraiment bana poto bino bozomona, donc papa lobi 8,000, donc soki 6,500 eza nango ekoleka nango, donc bino mo bobindeka tosalaka numéro ya mama Doris eza wana. Merci beaucoup. Toujours tozo continuer na bino elongo ou eza bongo troisième parcelle. En tout cas na troisième parcelle autant na moniango ngamono na sepeli parce que ezi sika moko makadam eza wana vraiment mutukati na porte lopango okomi na yo donc so zwe sika no boye oza décité ka kotonde tobi eza njil brasserie côté ba site ebele touristique et tondi. En tout cas, koto ozala décider so oza besoin na kende site touristique moko quelque part. Au foot no ko to transport etom suma makolo kaka et si okomi lopango na biso ezo mesurer bongo 22/27. En tout cas, eza tellement monene. Eza monene, eza pe na fondation do batongi basali déjà kotonga kande tozomona moelo vraiment côté mususu batie batol vraiment babongisi lopango na bango fondation tout en tour penza et betami kitoko lopango eza vraiment monene, eza na moelo oyo mtolingi otonga na étage na yo tonga premier niveau okonyo kwa malisusu te obandi mbala moko komatisa lopango eza monene clôture nyonso bozomona ya tol yango nde lopango na biso oyo tozomona tuka bokozala jamais déçu.
eza vraiment monene eza pena ndaku mais ndaku oyo eza ba chambre te eza ki bongo boulangerie esika wapi batu babande ko sala mapa eza penza pe na ndaku ya monene ezaki usine ya ekoma pe usine ya fabrication ya ba brique eza penza monene ka ndenge tozomona batongaki pe déjà ba toilette malgré esili nanu te mais lopango eza monene eza lopango moko oyo ozala jamais desika nde nazoloba nazanga moko te nazana commissionnaire parce que yende mutu ayebi makambo ba prix yende mutu obeta masolo ya ba prix papa lopango otomoni oyo batiango combien bazosuka nango na combien betela bana ya poto bayeba soki boteka ngo na combien kande tolobaka la personnalité TV mosala ezalaka toujours ya kitoko nde na lobara non mais mabino tina tinga nazali kolo non mais mabino likolo avec Vinicien Timba bozala jamais décis na pièce contre pièce toyo comme c'est commissionnaire Aibs. Ah, merci pour la parole. À parcelle eza 25 000 $ à discuter. Basu sango suka 17 000 ça 18 000 eza makama solo en solo la kaka. Mbongo nde emonana nano masolo ke solo manango. Kanda lobi mbongo emonana nde na lobaka. Mwasi bakakola ke bongo lopango pe basala ni ba discutera kaka. Lopango eza vraiment monene o bozala jamais de si. Boza jamais de si. Abiba banzango na 25 000. Donc so za na 17 500. Oza na 17 000. En tout cas, ozwa elokono ya monene oyo moni oyo okotonga ti na ti. So lingo tonga odi niveau. Kaka yopo eza esika moko makadam ezali Njil Brasserie eza mboka ba site touristique. Esika ba site touristique ya malonga efandi mai kitoko mo pepe kutu do moyen tolobela ezate toza na moima tozo tokate po mo pepa kitoko vraiment ezali. Tozo continuer toujours na la personnalité TV musala kitoko o wapi makambo malonga makambo kitoko nde na la personnalité TV. En tout cas yom toza na besoin lopango za musika zala connecté et s'abonner na la personnalité TV ozala jamais décis awa toza bongo na 4e parcelle na biso. En tout cas, ndeka tolobara la personnalité TV, to memela bino mapangu oeza ba problème te. To memela bino mapangu moko ya kitoko oyo otika la kozwa na problème ata mokolo moko te. Lopango tozomona eza bongo 15/20. Ndenge tozomona en tout cas meti azo bendela bino bilili kitoko bomona ba obozomona pembeni wana baza bakolo lopango baza bandeko bafanda kawana eza pe na ndaku eza na chambre salon moyeto kota na kati eza te po eza na batu oyo bazalaka déjà na kati wana bandeko bomoni bolia manga wana donc nzete oyo eza ya bango en tout cas aso sombi oza jana banzete no manga déjà ozala jamais de si. Kaka nde na lobakanga atambolanga moko te nazana equipe mobimba tozo tambola na ndeko na biso commissionnaire yende aza kinzavwete ayebi ba prix malamu ya ba esika oyo tozo niata o tozo tambola en tout cas bozo mona bilili nde lopango na biso ezali ndeko na biso yeyo ayebisa biso lopango oyo bazoteka yango na combien papa lopango oyo tomoni bati yango combien oba tu moins cher 6500 suka 4500 mutazuna yi toyoka non prix biso moko babi 6500 suka 4500 mutu azui na ye eloko kande tozoba Njil Brasserie eza site mo kitoko eza site touristique moko ya malonga oso sombi place oyo ozala jamais décis ba voisin bazali na sima awa tomoni déjà ba voisin bango pe bazo niata déjà ya bango eloko penza ya kitoko o wapi ya mafuta so sombe sika na yo tongi nde tolobaka Kongo la biso batu babongisa ngo eza biso to ya to somba to tonga tozala jamais décis na 4500 ozui esika na yo ya 15/20 en tout cas eza penze sika mo ya kitoko eza plat érosion koto yo ezate ozala déranger ata mokolo moko te na érosion eza ba place moko ya kitoko oyo ozala desi ata mokolo moko te lopango eza munene
eza vraiment munene kande bozomona réalisateur na biso caméraman Meti azobenda eza esika lopango na biso ebandeli na ngambo kuna alakisi ndako ba voisin tout le monde ba voisin déjà bazobete loko na bango yaya na 4500 pamba ozui esika na yo oeko construire oeko s'investir na kati ya mboka no Congo tara Congo mboka ezanga tracasserie boya ebele boya osomba botonga kande tolobaka esika malonga yango oyo tolakisi bino à la personnalité TV tolakisaka biloko ya mabete MBC bazabaka na mo général John Kimambu babiloko yango oyo vraiment oyo bozomona kande bozomona eza biloko moko ya kitoko wana tozomona continuer tozomona lopango na biso ndenge ebandelaki ndenge ezosukela en tout cas lopango eza vraiment monene. Tozo continuer toujours kolakisa bino babiloko kitoko na la personnalité TV biloko ezanga problème lopango ezanga problème soko ye une flamme ozui opesi mbongo ozui pe lopango na yo vraiment ndeka balobi na la personnalité TV nde makambo to mema bino ti na ti toza kaka na kati Njil Brasserie tolakisa bino toujours mapango kitoko o tomoni oyo eza bongo 5e parcelle na biso eza bongo na ndaku te eza na ndaku te eza vide eza vraiment munene kandenge bozomona eza 13/19 awa bakena bon likolo te bakena bon pe musika te batango na prix moko abordable oyo esalaki mutu asombi atongi na ngambu kuna toza ja na ba voisin bango pe babeti déjà loko na bango ba place na olakisa bino eza bazamba te eza bisika o bato déjà bazalaka do yo pe soko ye onyati ya yo loko telemisi mutu alobano azate makasi na okaka mbongo na yo kaka kande tolobaka Congo na biso bato bongisango biso bato bongisa yango to bongisa Congo na biso lopango eza munene kandenge bozomona ndenge bozomona bazobendela biso bilili epa Meti en tout cas lopango eza munene bozala jamais déci to bengi bongo commissionnaire on peut sa prix à lopango et puis basuka nango combien papa lopango otomoni oyo babanjango na combien basuka nango babanjango na $5000 suka 3500 eza combien de mètres sur combien eza 13 mètres sur 19 atabino moko na marambo boué babi eza 13 mètres sur 19 babanjango na 5000 mais soye na 3500 ozui esika na yo na Njil Brasserie place moya kitoko mopepe ya kitoko esika orozala jamais déci orozala jamais dérangé esika ngungi azala raté otongelo kona kitoko ngungi azate mutuka ezokota ti na kati po awa esi ba kaboli déjà batiki déjà ba balabala o mutuka esa nini ekokotela ti na kati ya lopango na yo Kongo na biso batu tokobongisa yango na la personnalité TV oza besoin kosomba lopango oza besoin otonga omona biloko kitoko kaka na la personnalité TV. Merci tokomi bongo na suka émission na bino mokona lelo obolingaka toujours kolanda elongo na votre humble servante Vinicien Timba femme noire femme africaine pièce contre pièce moi sozo sala mosala kitoko na la personnalité TV wazo sala ke badika batika na makambo bilamba bakota na makambo mapangu yeyo aza awa Nabino elongo vraiment na pesi merci une équipe technique na Meti oyo azalaki wana pona kozwa biso ba image ya kitoko merci na Christian Vinzuzi wasali kengai Vinicien Timba femme noire pièce contre pièce na la telamba kitoko na lekanango lisusu liboso na bino en tout cas merci na bino balandi nyoso obolanda kala personnalité TV boko bakolanda bozala jamais déci la personnalité TV nde makambo to me mabino ti merci bongo na Pasi Mwilu merci na Gabriel Tekelales en tout cas yabino ndeko yeyo aza déjà sur terrain na bino tomonani na émission oyo ekoya.